Bandeko nanga mbote na bino boka lisolo na chaîne na biso Mona numéro 1 chaîne Tolobelaka masolo ya vie. Ndeka mobala yebisinga parfois mona le malheur est bon. Parfois ceux qui m'abe mususu ezoe la biso to mona yango ka te kezali ta mususu diable o bona beton su nzamba permettre que mabe et comment pona bonheur na yo et après aisinga mona na zakina copine nanga toza en procédure ya tout ça la fiançailles. Maintenant tout ça les fiançailles te toi copain copine. Père peut-être que vous mêlez mais tout ça qui na procédure avec ça la fiançailles. Donc c'est juste ma copine et ça présentant et pas ba parents nae, ngai pesi na présenté et pas ba parents, naza na petite sœur nanga, na cousine nanga. Donc naza juste tout ça juste ba bota biso mi balé, na petite sœur nanga. Tante nanga pas bota moi nani moko, donc c'est ma cousine, mais tous a vraiment le coup la bandeko, il y a pas de cousine et tout et tout. Donc tous a vraiment proche, ngai nani na cousine nanga na petite sœur nanga, na ngai. Siko autant nazoki copine nanga, ba cousine nanga na sœur nanga, ba ebie, ba monanaka, ba toki na rapi ambiance ensemble. Mais et sali ki tozaki na ba mal attendu, un moment tozoyo kana susu bien te, donc un moment to sali loko la rupture, mais rupture en ezaki vraiment déclaré te. Ezaka chacun reste chez soi, voilà pendant un moment tout le monde a dit et que ça là tout le monde a été pendant Mouna retient la date. Pendant 1 mois et demi, tout le monde en a quitté. Donc, ça fait 30 jours, na une semaine, tokoti na moi moussous. Et qu'il est arrivé que ngai pe na qui problème de santé. Problème de santé, nanga, ils ont déjà depuis un moment, mais ils ont qui pensa gravité pour basa l'opération. Opération. Et que comme un peu grave basa l'opération. Opération. Mais Dieu merci, ça qui nango pensa gravité, mais nécessita qui opération pour l'avenir, nazala mieux. Mon na koti na nini. Na babenga ngoni na ki en convalescence. Tant convalescence nangi sili et sali na tikali 5 jours en hôpital plus 15 jours nazaki na arrêt maladie. Après na ko reprendre musala. Pendant ce temps-là na copine nanga toza na biso en mode rupture. Tu comprends, on a 1 mois et 1 semaine. Donc, ça veut dire que tozala qui en couple 1 mois avant to kabwan. Là, il n'y a pas de souci. Et 1 mois et demi, toza penzate, ba téléphone rare, ma caméra c'est comme rare, puis ne kokutana, na convalescence, certes kazakoya, certes kazakiko assistenga, mais elle a qui vraiment intense li sous-souté. Allez, nga ton naza na période na convalescence, makambo pe ya sujet pe ya fiançailles, to chango camp et tout. Là, mon là, on te nazo bisao, tozo 6 août, le but au côté septembre. Voilà, les lots le 31 août, aussi sango, le but au côté septembre. Et là qui prévu mon juillet, août, tout ça là, ma ya fiançailles, mais là, c'est mort, c'est annulé. Mais qu'on découvre que copine nanga a trompé kanga. Aza na ba copain na misusu certes aza peut-être na ba proposant na misusu mais ngale tous à la couple tous ça fait presque 1 an et demi tous ensemble toujours qui est presque 2 ans. Donc, il y a un décidé qui a étape pour tout banda, tout ça la fiançaille, mais qu'on découvre que copine nanga, azarananga, mais azarpena, na peut-être miba, lui bien mobali mususu. Avec quoi bisanga kaza na zemi. Mais, au début, bon, bah, j'ai cru parce que même si Tobolé, Tozaki, sous son ensemble, était 1 mois et demi, wana, mais Tozalaki quand même en contact et tout, et Tolobate que Tokabwani, juste, hein, moi, ndengezala copain, copine, azana kwa na msus pas azana kwa na ye, bobande kolanga boyoka. Mais ngai, au début, j'ai accepté, ok, il n'y a pas de souci, on va prendre le temps, Ozana zemi, ok, bah, on va s'installer ensemble et tout. Mais bah, tu edenge zali, bah, sœur nanga, na cousine nanga. Yangwana, franchement, na banga kabasi, na ebi ki bino basi, bozana pouvoir moko, mais incroyable. Yangwana, yé, sur côté, na libu, na bino basi, voilà ce qu'il me dit. Aïsinga Mouna, yé, aïko annoncé nga kazana zemi, ou ça, là, presque, même, et ça, n'est même pas 1 mois zemi, yango. Docteur a ébissé, ezo qui est 3e semaine, bientôt en côte, on a 1 mois. Mais sauf que ngana et tout kabwana qui, tozaki sous son couple, ça fait déjà 1 mois et 1 semaine. A koki ko tombe na zemita à 3 semaines. Donc, c'est pas moi le papa. C'est impossible, incroyable. Ngana ébissé, ok, nga fona mona makampunyon, so ngana ko assister, na autant tout koma, na étape, ya kokomona médecin, gynécologue et tout. Donc, na ba programme, na ba feuille na ye, ba tchepe bien, zemi bandi à 3 semaines, donc dans environ 8 mois, entre 8 à 9 mois, à Kobota. Et donc, mouna là,
aza na zemi eza nano na 1 mois te ya 3 semaines sikoyo batie akobota bokonte dans 9 mois. Mais là mona eza zemi na ngai te nayebisi ye non ngai no tozalaki en couple lisu te tozalaki susu en intimité te ntango ngai no tokabwanaki esalaki 1 mois et demi okozala na zemi ya 3 semaines te ata kuto retard peut-être calcul je sais pas mais c'est pas possible il faut yebisa nga vérité soki vérité eza te ngai na yo ekosimba te oyo abandi kopanike abandi koswanisa nga bandeko bacousine na nga na ye sœur na nga mpe bakoti likambo yango abandi mpe koswanisa bango ezali tali bino te ezali vie privé ya nga na copain na nga ndenge yo makambo na nga bandeko no bakota boye na boye eza zemi na yo etu ye mobali alobi de toute façon 1 mois et demi tozalaki ensemble te ekosala susu ngai nazalaki en convalescence nazalaki opéré donc 2 mois et demi là donc nga nazalaki na yo te okozala na zemi ya 3 semaines te c'est impossible soit oza nul en maths soit oyebi no kokosa te soit tu t'es fait avoir na propre piège na yo ti asengi mwasi mobali pardon olimbisa nga nga nalingaka kaka certes eza ya yo te aye kofinir koyebisa vérité parce que ata na bacalcul ata basali nini mobali alobi so ntango mpe kobota nga na osenga test ADN je sais que ya mwana na nga te naza convaincu parce que nga en fait c'est en gros c'est comme si tozalaki en intimité il y a 3 mois puisque les 2 mois et demi tozalaki ensemble te okoki koyebisa nga te koya na zemi il y a 3 semaines donc même ata mwana moke so bapesi calculer directement que ozokosanga si mwasi ya révélé que finalement nasalaki erreur donc ngana tozalaki en break na ba 1 mois et demi wana nakutanaki na mutu voilà tozalaki ensemble parce que naki stressé nazalaki bien te boye na boye donc tozalaki ensemble eza nango di sérieux te mais c'est toi que j'aime langi olimbisanga on repart sur des bonnes bases sachant kaza na zemi ya mobali mosusu moi mobile ayebisi nga memona ya des femmes baza penza peut-être bana eloko na mutu baza na ba démon na bango na mutu c'est pas possible une fois que ngai une fois na aide na ba puya ba sœur nanga de toute façon même si ba sœur ba pesa nga puité na que qu'on dit mangote parce que c'est ça correspond pas à nos dates ça correspond pas à notre relation pendant ce moment-là elle et moi il y avait plus rien en plus j'étais malade j'étais opérée j'étais en convalescence pendant 15 jours il se passait rien certes avec Kotalanga mais il ne se passait rien mon âge j'étais en mode au lit je faisais rien c'est absolument rien donc elle m'a trahi elle m'a trompé et puis elle m'a menti et là Zosenga pardon à reconnaître qu'elle a trompé Kinga mais ça qui juste une aventure parce qu'apparemment Bolingo Nanga est tellement fort que ça n'allait pas donc elle s'est laissée juste aller et puis sans se protéger elle est tombée enceinte avec normalement une femme comme ça c'est déjà poubelle et si na dégagé na vie nanga na makambo nanga na ebise quand tu auras le temps oyo kozwa ba clic ba claque na yo ma projet à fiançailles ba projet à libala obosa nango mais vraiment je suis choquée ma copine elle donc ça veut dire que pendant les 2 ans là on était ensemble pendant toute cette période elle était avec moi elle était aussi avec un autre gars mais comment elle a fait soi-disant biso mibali tozala sérieux mais bino pe basi bozara sérieux en tout cas mon gars mon frère faut pas généraliser toutes les femmes sont pas comme cette dernière dont je suis en train de raconter l'histoire c'est vraiment triste mais Angwana je me dis Dieu merci Nzambe a épargné na moment nous allons opérer comme ça Nzambe a épargné parce que si vous avez opéré te ongo zala kaka na ye ata ba matata bongo zala ensemble alors que ça na moi mobali mususu en tout cas bandekolanga histoire ango ezalaki un peu triste que dire que dois-je faire eloko nini nakobakisa eloko nini nakoloba nakorajouter il y a rien à dire ezaka que courage nzamba bikisi yo na likambo donc alongolo mwasi ya mabe yango wana vraiment bandeko tosala attention avant de s'engager prendre le temps de découvrir la personne parce que mutu nyonso ayaka kaka boye me na kati nzambe tayebi bakati yango on reconnaît les mauvaises personnes par des signaux voilà, ça dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez je vous dis à bientôt.